La baronne ayokaka te. Eske ezaka penza é solo? Se eu mesma não consigo me superar, imagina você que tem raiva de mim. E, porra, sua tua dori. Bandeko, nakoloba na bino clair. La baronne soki penza azalaka motu makasi ayokaka te. Karine mokonzi la baronne. Bamama oyo bakende na bapapa, bakamarade, bato baza bien na la baronne, bakenda baloba la baronne ayokaka te. Mwana oyo ayokaka te motu makasi. Eske makambo balobaka ezalaka bongo to eza bongo te? La baronne Karine mokonzi ayokaka te to ndenge nini? Papa Robo, pesa pe ide na yo, loba zala penza yo moko. Soki penza la baronne Karine mokonzi ayokaka to ayokaka te. Loba sikoyo toyeba. Loba toyebi deja okoko loba pona noke te. Me tolingi toyoka na munoko no moko. Papa Robo, loba po ba oyo toyoka bakenda. Sikoyo yo oza wana tozo imagine oyo koloba me bimisango na munoko no sikoyo. Papa Robo, est-ce que c'est vrai Karine mokonzi la baronne ayokaka te matoi mangongi mutu makasi? C'est vrai ou bien lokuta ndenge nini yo moni? Loba Papa Robo. Te, yo peut faut répondre. Na bima mena na bazela ngano faut répondre. Mbote bapapa bamama badeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Olingi kosomba muntuka Sudouane benga Denis Bojoma. Okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bandeko ngala kozala ouverte na bino. Lokola bolingi boyeba, boyoka ngo, bokoyoka. O bozo imagine, boza pe na raison, bo imagine bongo. Oyo ngala koloba, yango bozo zela, yango mtu na importance. Alors ngala koloba na bino. Motuna na bino, o boni boyeba, Karine mokonzi, tango ba mama wana, bandeko wana ya mibali, ba papa, baleki yo abasi, mibali, balobi Karine mokonzi mutu makasi ayokaka te. Mwana ya mutu makasi ezaka lukuta to ya solo. Bandeko nga Papa Robo na lobi na bino pe na confirme selon ngai Karine mokonzi likambo ya mutu makasi oyo boyokaka partout wana. En tout cas bandeko pona Karine mokonzi la baronne, oui aza mutu makasi
Matoi Mangongi ayokaka te. C'est vrai, yaka lokuta te. Karine Mokonzi azalaka penza mutu makasi ayokaka te Matoi Mangongi. Abandi yango na internet te, abanda kala mutu makasi ne wana. Iye moko alobaka na biso. Bapinisho azwa na ndako mpona nini? Mutu makasi te. Alors, soki lelo akomi la baronne icône, mpona mutu makasi ayokaka te. Po soki Karine Mokonzi abanda koyoka azaki mutu makasi te, mbelelo Karine Mokonzi abala aza na Goma ou bien na Miniembo azosala bilanga. Mutu makasi ya Karine Mokonzi na koyoka oyo ayokaka te, yango nde toza na ye ti lelo awa. Yango monde mokonzi esalami. Yango bato ebele balongwe na chômage. Yango bato ebele baza kobika na bamaladi. Yango bozomona ba femme seul, ba homme seul bazo sentir seul te. Bazo sentir neti bakomi na famille ya sika. Famille ezanga problème. Pona mutu makasi ya mwana mwasi. Mutu makasi aza nango penza ekuba. Mutu makasi obino bwaka nango. Nayebi te so ezaka pe na tina. To ezaka na tina te. Nayebi pe te so ezaka penza mutu makasi. To ezaka nango mutu moko makasi ya 2 heures du temps. Mais Karine Mokonzi aza penza mutu makasi ya bamitu makasi. Ya ndenga kosakana te, ya muke te. Banda bomwana na ba âge ya 3 ans ti lelo aza mutu makasi. Teti. Oui. Obaloba mwana o teti mutu makasi ye penza. Mutu makasi na ye atoka mutu moko te azelaka nango eloko ya kitoko. Wana ça c'est sûr. Même tango alaki na famille, mutu makasi na ye atoka soko tuni bagi Mokonzi tuni famille na ye eloko ya kitoko bazelaki na bango nango te. Otuni mama Charlotte bazelaki na bango yango te. Mais mutu makasi na ye wana bino moko bomoni aza oyo aza. Ba mama na ba papa o baloba azaka mutu makasi baza na raison parce que balingi Karine. Balingaki Karine. Alors kolinga Karine a trop, kosoloana Karine a trop, balobi lokola Karine balingi biso po Karine alinga bato. Karine ali amour, ça c'est vrai. Karine alingaka batu na ndenga kosakana te. Mais mutu makasi ne wana en tout cas edominaka bolingo. Atalingi yo ndenge nini. Soki kaka likambo oyo lobi oyo lingi surtout ya sala to landa. Soki mutu makasi netelemi kana katikati nganga. En tout cas bolingo na yo ekosila nango te. Mais soki bokabwane boko kabwana. Soki pe tindi aloba na yo gros mot. Kanga mbanga na yo. En tout cas aolobango na pete nyonso. Tango boyokaka o Karine Mokonzi na bazozwa agangelaka na bamikolo. Eza lukuta te. Eza ya solo. C'est vrai. Na kimutu makasi toujours. Eza lukuta te ya solo. E ate lokwa baba zozo bakenda na lobaki ya lukuta. Non. Eza na makambo. Eza vrai. Pire. Mais ça manque ya respect. Bon, mon nango manque ya respect. Mais ça manque ya respect. Et ça contrôle ya mutu makasi na ye. Parce que lokola akola bongo. Mutu makasi na ye ebota makambo positive.
alors motu makasi na ye wana eza ya pamba te. Motu makasi na ye na ba mangala mosu akatelaka eponaka age te na ezali parti ya pouvoir. Ye moko asuetaka yango te ke un jour aloba na motu kanga mbanga na yo, non. Akontrolaka. Me ntango eyaka eza nde likambo pouvoir engo kende, engo tekama. Po motu makasi eprotegeaka Karine. Nalobi te mitu makasi na bino, bokoma kotia mitu makasi na bamama na bino, na basi na bino, non, nalobi bongo te. Nalobi oya la baronne, mitu makasi na bino, fuboya nango, fona tidiango, pendant 10 ans. Nkala zolo belaka mutu makasi ya mutu moko, parce que nalandi histoire ne tamulai. Pe nalandi ba mama na ba papa o balongwa ndenge bakoma koloba a mutu makasi ayokaka te. Oui, bokanisa bino moko. Yo soko zaki na place a Karine. Oye sika. Oye bina nou vindenge kokende te. Première dame ya République. Ya sika pe. Mwana poto pe. Aye azwa yo. Okende Congo. Ozwa poste. Okokoma deja na ndaku. Lupangwa munene. Ouede na bagarre de corps. Karine pa mona kiango vraie idée. Meilleure ya ba chance na nazwa te la vie. Aboya te. Andima. Apakata pe mbangu. Na ambassade pe batetela ye. Salve conduite. Laissez passer po kende. Mais tangu mutu makasi ne ye. Aboyi. Bokanisa bien. Semanango. Tangu to yebaki ke Karine Mokonzi aboya kokende. Combien na kati na bino na ba obozana na Chine, na ba na membre, na ba mama autorité, na ba zozo. Bazoki Karine Mokonzi vraiment chance abole kisa. Ti lelo mingi balobaka Karine Mokonzi chance wano lekisa. En tout cas oza penza bayele te. Ti lelo ezala na Chine partout. Bomona kasala buzoba ya kosakana te. Mais non. Mais non parce que Karine Mokonzi aza teti mutu makasi. Pe Karine Mokonzi aza na contrôle ya Karine Mokonzi. Donc Karine Mokonzi contrôle ne eza na pouvoir na ye na mutu makasi na ye wana. Elakisi lokola mutu makasi ya Karine Mokonzi na pouvoir ya Karine Mokonzi e contrôlaka Karine Mokonzi, alors Karine Mokonzi akoza na chef te. Wana fobo chango na mutu na bino. Siko Karine Mokonzi soko akenda Kinshasa bapesi nyonso bakopesa ye akozala toujours na chef. Donc akozala so na mutu makasi te. Non, akozali na mutu makasi, meko senga mutu makasi e dirige ete. Or que mutu makasi ya Karine Mokonzi, na pouvoir ya Karine Mokonzi, e contrôlaka toujours Karine Mokonzi. Alors, Karine Mokonzi, namoni na tie limite wana. Na tie limite wana, lokole salamate, fona tie limite wana, po ya makama mukete. Bo boule pete, bino pe bo soksa wana. Alobi na motu boko te bo continue ko boule, bo continue. Non, bo telema wana. Bo tia mire ya munene. Bo zonga sima. Tokende kote to alaki. Karine Mokonzi la baronne, ndenga zawana. Foye baye bien. Bolandaka bien. Karine Mokonzi alobaka nini? Naba na membre ezalaka kita mata. Mais ba mama na ba papa ya ba na membre ba mama autorité
modele bakomprendraka ye yango wana baza misisa na ye bokomprendre no alobaka teke bazali kaka bamama mpenza ya solo bayemi te ya malamu no alobaka baza misisa bandeko bokanisa bia misisa ko misisa esimbaka nzete nakosi oui soka alobaka bongo parce que na kati ya bana membre bayebi Karine Mokonzi aza motu makasi teti ya kosakana te alors bandima ebongo bamata bakita bandima ebongo bakutana baproblème koleka o bakenda na o bayaka ba Karine balobelaka biso bango batingama kaka wana yango Karine Mokonzi eloko mosusu kombo mosusu akokobenga bango eza te bamisisa bomoni Karine Mokonzi bino bokanisa kaka ntango oyoki misisa mpo bapesaki mbongo ntango tokoya tolobi bon lokola bana membre bapesaki mbongo tika tosala lokola mare fashion tolukile cagnotte ntango bakopesa mbongo biso mpe mokolo mosusu akobenga biso bagraine c'est possible nalobi te pourquoi tala mare fashion alinga kokende Karine alobi kokende te zalawa omoni donc considération osakana te mpo ye mpe aye na eloko na ye esimbi alors ntango Karine alobaka bana membre misisa ezali mpo aza mutu makasi libanga kutu moke mpenza mutu makasi mwana mwasi wana bomonaka la baronne kaka osoka atelami abeti phase mama na rieta mpo ta mosusu ozokomprendre te la princesse de Jésus Karine Mokonzi la baronne oui wana madame Kikuli wana kaka mutu makasi boni botunanga nini eske ndenge aza na papa evi aza mpe kaka mutu makasi mais bien sûr aza toujours mutu makasi tina papa evi mais bien sûr nalobi na okosa bino te nayi nekosa koma aza mutu makasi tina papa evi soki bakomi tina etape oyo papa evi andimi mutu makasi ya mwasi na ye na pouvoir mwasi nazali nango parce que yango mutu ekontola ye devant papa na ye général Mokonzi mutu makasi na pouvoir ya Karine Mokonzi yango mutu ekontola ye devant bagi Mokonzi bobeti ye lelo na balutu lobi andimi bobeti ye na bafrochette lobi nango bolalise nzala tani ya Mokonzi akoyibele biloko bobengani ye na ndako ya tata mwasi ezali akolala kuna boboyi kokotela ye bino nyonso yaya na ye Didier Mokonzi wa akende akokotela ye kaka mutu makasi na ye wana teti nakanisa botama nango nakanisa kutu tame abotama nango na pouvoir mutu makasi ya la baronne na pouvoir na ye yango mutu ekontrolaka ye sino te ndelelo biso baoyo ebele mpo bato ebele baza na recette na makambo ebele ya la baronne achange bavia bato positivement ebele ntango nazoloba ebele koleka 1 million boloba nanga teke na chez Mokonzi batalaka 1 million te aza pe na 1 million d'abonnés te oui mais échanger bato ebele positivement 1 million même bato bakenda balobaka Karine ya mutu makasi kote bakenda ata bazo sentir mal à l'aise pona kozanga Karine mais bazali kaka à l'aise siko na l'aise bazali ezaka pona Karine Mokonzi
po bazozo bazali créer fabriquer na mutu makasi koleka libanga tala mutu makasi ya ndenge oyo ya kosakana te mutu makasi ya bamutu makasi teti ya bateti Karine Mokonzo bandeko bamama wana na bapapa wana bakosaka te nka papa Robo naika koloba vérité en tout cas nazaki na tina te na koloba ke te Karine akane mutu makasi te aza mwana moko boye non mutu makasi bondimelanga ya kobotama naza sir mutu makasi na pouvoir oyo akozala nango tiliwa yo lingo tuna susu nini mpona mama Chacha mama Chacha aza wana aza na nimero na ebenga ye akoloba na yo mama Chacha soko tuni bosololi bien koloba bomonaki bodio ebimaki te mama Chacha azosola na moto mosusu benga ye loba mama Chacha na kombo na Yesu bondo solola soko lobi mama Chacha na part de papa Robo wana bakati yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.